Mata kuna. Boloba voici l'homme. Zonta mbongo na biso. Voici l'homme. Zonta mbongo na biso. Na ngitolo banaye na kiluba. Peut-être la yoka kiluba te toko na Swahili. Na Kikongo. Na linginto banana muluba. Muluba. Zwa micro. Voici le mouton. Ujumwe kali pasteur vinga jama kutetu mulutulu. Ujumwe mtu andambi ujuandalandambi mujimu vinga jama kutetu mulutulu. Aha, muluba wapi ya za pefu. Neja na kandate. Muluba za wapi? Muluba. Nazwa papa muluba. O yebi koloba muluba. Na disciple moka yebi koloba. Aha. Voici l'homme pinga jimakute tukudite chikuli makuta to sinon you pete AVC. Hey! Bosala boy loba voici. Isonde to pesa mbongo wana. Nani mususu? OK. Voici l'homme futulo mbongo la beto. OK angeve futulo. Amen. Oya sana na bonzambe ayebi koloba bie de na lingi po lingi voici l'homme ayebake tozo sala ba maseke awate. Voici l'homme, vous tout l'ambon on a betu, ngeke pasteur, vous tout l'ambon on a betu kanave. AVC ina yoka futuri lange. Usala ba ventir ve, vous tout l'ambon ina yo yange ve, sa ila kibonzami nange. Muswahili za wapi? Na tunasema na papa nani Tilombo Mutombo, pardon baba, buko tumishi ya Mungu, busikuwe na meno ya kusamba samba. Umurudishie pasteur Mugisha franga yetu ya radio. Pardon tunakwambia vile tu. Juu utamfezelesa sana kubatu bengine. Mesie banye tukaomba kwake tunayo nini unene yake. Amen. Bosirisi boyebisa ye zamba pambola yo sokotosi mugongo ya batu. Que Dieu bénisse. Mbote balandi ya MDGD TV mafuta sika nzamba pambolelanga bino esika nyonso zwami bino bandeko kaka ndenge tomisana oya kopesa bino basango kopesa bino ba news par rapport à ba actualité toyebi récemment makelele tope mbutu kobendana entre pasteur na biso papa na biso na ombo Voici l'homme François Mutombo to benga Voici l'homme na papa na molimo évêque Mukuna bazalaki na mwa ba ndenge ezalaka kaka place bavandi mwa bankokoso ezangaka te pasteur François uti poto kozwa traitement et presque 1 an azali na problème à poison santé banai ko détériorer et ndamba swing quand même à se rétablir et koka moya mawana ya pas rien que na kozonga na même pas soki combien de jours bake ko excommunier définitivement na assemblée à ACK et mutu azana no convalescent et kuna to mona susu passer na kombo Baraka Mugisha koya kolobake voici l'homme lui doit de l'argent escroquer et attaquer les fréquences à mon pépé bandeko eza makambo ya kokamwa ya mawa ya soni pe ya pasi komona mambo koleka na lingomba na nkolo to pe na ba église
dit réveil oyo eza censé ya kolakisa bato nzela bango bakumisaka bazala na nzambe ya solo par rapport ya bato mosusu. Bandeko soki toye lisusu awa eza kaka mpona kosolola ndenge tomesana koya epuis kopesa toli na bandeko. Bible ezoloba na Hébreu 12 je crois, et puis na Romain 12 pe makomi ezosenga na biso toluka kimia na moto nyonso, me ngana ezolekelanga koma tata oyo na kombo Baraka Mugisha alingi koluka kimia te. L'autre fois nasalaki émission namekaki koexplike comment est-ce que procédure ya koluka kosolola to kobongisa si un problème entre bana na nzambe ezalaka ndenge makomi ezoloba luka ndeko na oso oza na problème na ye bosolola. Soko omoni ke boyokani te nde okoki ko associer bampaka to mikolo to bandeko mosusu bato mosusu bapaster mosusu. Me kokamwa ndenge tata ona komwa Baraka Mugisha aza komemela makambo to komituna aza mosali na nzambe to aza moto alolenge nini, parce que même chez les païens ça ne se passe pas comme ça. Les amis, ba vidéo ya Sony pe ya maozo circuler na ba réseaux sociaux, Pasteur Mugisha na kati église na ye na bandimi na ye babelela voici l'homme azongisela bango mbongo na bango ezali normal te. Les amis, c'est vraiment aberrant. Quel genre ya basali na nzambe? C'est quoi cette histoire? O maamunini oyo bandeko oyo makamunini toloba te tango toloba ke mission ya bato ezalaka kokangela bato porta lola bondimaka te. Parce que avec de telles bêtises nani yango kobongola motema ke no kosambela na bato batalaka biso na musika. Une personne aza ne pas mais civilisé abanga mibeko ya leta na kimopagano na ye ayebi eloko babengi atteinte na réputation ya motu ke l'État akangela rango, eloko oyo babengi diffamation, eloko babengi injure, tout ce que un consort akobongo la motema po ya kosambela na église ya un énergumène, excusez-moi, comme Baraka Mugisha envoyait tous ces sottises, bêtises, ces histoires aza kosala. C'est vraiment triste et regrettable. Une telle personne tombe à porter plainte comme on va passer à funda na mais oh mutandenge nini, parce que François Aza Mukolo c'est un responsable, il est père de famille. Aza na mwasi aza na bana bandeko ape na bandeko oyo bapesa confiance bandimi oyo ya kambaka sikoyo koma mutu moko boye atelemaka afingaka lobaka mabe na kombo ya mutu oyo eza kosalir mutu. Bible zo ba une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Image ya mutu za ko terner ce que bato bazo yoka et bazape o tamso bazo ndimela ye. Ce que vous direz quoi? Eza normal te eza kitoko te eza malamu te bandeko na ngai. Ba mambo faut cesser na ba église na ebite l'état azomona to azomona te. Passer faut ba pekisa ye. Na mambo azosala eza loyauté, eza logique te. Eza na lolenge oyo basalelaka makambo. Eza na lolenge basalelaka makambo quand il y a un problème. C'est pas de cette manière ou encore de cette façon. Vraiment. En tout cas, bandeko ezosala pasi komona biloko aboye. Baraka Mugisha bakangaka e période bongo na Congo Brazza pour escroquerie et abus de confiance. Asala son na bosanité, je crois, 2 ans na boloko. Depuis ka tata o abima mutu na ye on dirait epeta. Boebi mutu so awuti boloko na mboka poto. Bazwaka ta kolandela ye, ba psychiatre bazwaka ta kolandela ye. Baraka Mugisha na logique tanga utaka prison azaki mutu moko te o azonga église mbala moko bana kote ya bana kosala musala nzambe. C'était une personne au fallait se reposer, azwa suivi parce que komara penza bilobela batu bayebi tango ndeko abimaka boloko bayebi.
asala ba dégâts ya koluka nda azosala na koakize batu bapasser ya Congo bamitema mabe bamisusu akabela bango mituka apointa akiza Francis Tatu akiza Paseka Kenza en fait presque tout le monde ba mabe ba abandonné ye baluka baya koassiste ye te aluka aide mais bakoassiste na nini yo osali habile ko fraude soki manki yo na kuna bakangi yo eke mabe bakangi yo sikoyo bango bakoya koassiste yo na nini tato aloba bakipa na bango mpe ye te afinga Roger Baka na kati ya église na ye na bandimi donc yango nayebisaka bino ke bandimi oyo basambelaka na baeglise ya boye envoûtement ezalaka tellement makasi ke bokoconvaincre ye te eza mpasi ya bima parce que mutu oyo areflechisaka eza na babiloko mosusu ya kutu na makambo molimo te to ya nzambe te ezaka likambo mutu esala eske mutu oyo mpenza mutu esalaka koki kondima makambo ya boye azwi micro azopesa bandimi baloba na pasteur François azongisa mbongo na bango est-ce que vraiment vous trouvez ça réfléchi? C'est irréfléchi et anormal te bamakambo boye na kati ya église babelela François pesa mbongo epuis tala bazoko ko babenga ngone ko déplacer ba langage ta ba biloko bazo en fait ezaka pasi pe ma komona makambo boye. Moi personnellement nazozanga même maloba en tout cas c'est vraiment étonnant ba liboso banana botama asa la même chose pour na Roger Baka asangisa bandimi na ye abenga Roger Baka mpuku Roger mpuku journaliste ebisi mais oko ko benga mutu mpuku toko woneza ozo ko finga mutu epuis na otaza mpuku bandimi komona mpuku bolo ba Roger mpuku e bandimi pe bandi ko ganga Roger mpuku bande kona kati ya église ya Nzambe o bato ndeni na bandimi na pasteur ndenge moko mitu eza robeba donc nde bisiko bato bazokende kosambela eza pasi pe mawa bandeko batu oyo lokola babaraka mokisha mission oyo bango bazwa epa na Satan kande na yebisaki bino Yesu ayaki po abikisa et Satan azana po perdre donc ba disciple ya Yesu mission ba nango eza ya ko sauver ba âme ya ko évangéliser ba âme babika de même mission ba adepte ya Satan bazana nango eza ko évangéliser pour na perte ya ba âme nde biloko ba musala ba baraka mugisha bazosala parce que bomoni eloko oyo eza kokangela batu porte alola parce que muta omona na musika o abongoli motema ta yebi Nzambe te bondimela ngai anokenka ni na ndoto aolukaka kino kosambela na baeglise aboy. Or Bible zoloba na biso le monde entier la création tout entier est en train de soupirer. Donc quand on parle de la création et on parle de tout, même na baniama parce que ba accompagner l'homme na chite. To ebi lion tant nzamba kelaka ya bandoli ya matiti. Bato batanga Bible ba ebi makambo. Le lion comment olia taba, lion comment olia moto. Likolo ya lisumo. Bible zolo ba création tout entier zo soupirer. Pezo c'est la révélation ba fils de Dieu au pluriel. Les fils de Dieu dont nous sommes. Donc, il va mon révélation anakati na biso, qu'est-ce que cela veut dire? En nous, il faut bateau, base à l'éclairer. En nous, il faut bateau mon Nzambe. Comportement nanga lolenge nanga bande ko bateau musu ba bongo la mitema te po te surtout bateau bazana kati ba famille na biso. Respecter to bimela. Famille na yo, famille na nga, ba famille biso ba to zolo ba ke to sambela to yebi Nzambe. Oya biso bandeko ba ko bongwa na te parce que to tei bango to zoteya mais ba bongwa par rapport à misala na biso. Combien de bateau oyo bandeko na na sambela wana donc ba ko na tante ya repousser na to ya okene na église ndeko na bango. Pourquoi? Simplement parce que ba mona ye misala na ye eza dignité. Et après na ebele nga na mona yoka ba témoignage ya bato ebele oyo ba bongola mitema parce que bandeko na bango bazo sambela atali penza comportement ndeko na ya moni penza que non il est né de nouveau celui-ci et akomi kolanda ye siko ba makambo ba baraka bazo sala bondimelanga na nyango penza ko bongola motema na makambo oyo
ya kofinga baninga na kati ya église ya koya kosala babenga yango nini réclamer je sais pas kosala babiloko bazosala bandeko ya koya koluka bolimbisa ngai bocomprendre ngai des fois bamakambo mosusu ezosala tellement pasi ke ti ozoloba des fois omona operdre des fois contrôle makanisi ozoyeba te oloba nini nani yango mpenza kobongola motema to kokende église ya pasteur aza kosala babenga yango banini makambo bokelengi règlement de compte na réseaux sociaux yo a pasteur wana problème na mninga na yo na réseaux sociaux yo koloba bilobela et de l'autre côté tout le monde va me soubabi mais c'est pas preuve que maman le baiser à l'okuta mais aussi son crédibilité Bible zolo banabiso na romain que ba autorité auto mona ya l'état baza pe ba serviteur de Dieu. Donc justice ya mokili nzamba zo reconnaître ango. Lorsque vous avez un différend ou un problème avec ton frère, bon ceux qui boyo kanité entre vous, comme on a justice ezalaka na on les soumoute pour votre information. Parce que le comment ba passer oui c'est vrai. Avant beaucoup na niveau wana il faut luka entente. Et ça très important. So penda bo parvenir ko bongisa, sans que comme na l'état et au sunga makasi. Mais ce qui ke boyo kanité et sengi que il faut l'état a get involve. Toi kota maambona, il y a pas de péché en ça parce que la Bible zolo bango que ba autorité à l'état nzamba tche bango pona ko tia justice ko établir justice. Na muto aza coupable, na muto azali non coupable. C'est la Bible dit ça je crois dans Romains 15. Et en fait c'est ça. So monique o mekai ko solana e simbité, o lukai deuxième personne e simbité. Mais kende ko mona ba avocat salango légalement, landa ba procédure pobo kende ko samba, so azana mbongo ne fois restituer. A kozongi sambongo na yo, bandeko vous croyez que voici l'homme n'a pas $20,000 to ako kende ko mela baraka mugisha $20,000 avec tout ce qu'il a comme avoir. Nandenge nzamba pamboleli voici l'homme ngana yoka bama solo na ye que nzamba pambola il a l'argent azana ba compagnie tata wana bon ils ont importance c'est en tête ko lobela mais néanmoins to me quand même ko éclaircir ba fait ba mambo mususu et l'histoire ou encore la chose date de combien d'années to quand il remarquer ça ko expliquer et ça li ceux qui 11 ans, ceux qui 7 ans, je sais pas, moi, on a pourquoi tous ces temps atikala kobeta lisolo wana te ka lelo tanga moni moninga na été à faiblesse nde ya moni moment ya koloba makambo sikonga na oka bandeko nanga eza mamingi eza pasi bon de toutes les façons ka biso to ya ka kopesa toli ndenge to mesana néanmoins j'ai essayé d'éclaircir et d'expliquer bandeko nanga tala bato bozo mona bato lokola babaraka en fait to benga Miao na kombo na baraka mugisha aza musel na nzambe te pona nini simplement parce que misala na yende mutu ezofunda parce que mutu musuta mususu nde ayinga lobi à cause à les non baraka n'est pas serviteur de Dieu pourquoi ou encore preuve ezaba mambazo sala un homme de Dieu akosala ngoti aza digne osabi lokote to sumu kaka to bronchara to betaka mabaku mais il y a de ces choses-là qu'un enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, ne peut pas faire. Attention à broncher, toko beta libaku na banenge moko parce qu'aza mutu mais il y a la babiloko o akosa late. Ye ba manki on a ba escroquerie na yebisa bino l'autre fois, il y a même pas 6 mois, ceux qui plus ou moins 3 mois passés, a ota ko escroquer ma $700 et que na une église na ye, quand ne ba kendara soko ko tali sa soko lukani ceux qui prophétie ceux qui nini. Maman na zena mbongo na maboko za na nini oza combien pesa azwa mbongo maman na $700 et na suka linko zongi mbongo maman batute et ça la problème na ebite so esuka wapi tata o bozo mona oyo ba filmaki maman na zo ko expliquer donc ces gens bozo mona o ce ne sont pas des serviteurs de Dieu ce sont des serviteurs du diable
de Satan lui-même. Oyo bazoko évangéliser obino bomona ngoka on dira non eza évangélisation mobimba pona ko déstabiliser église. Oui, pona ko mema batuna li felo. Parce que tant bato bamona biloko aboy bako se garer sous de plus en plus. Ah, na oke lukani na église. Na osambele la nini nga naza bien coûte ko le pasteur, vous comprenez? En fait, c'est ça le diable. Et muto ovanda bongo akufa na masumu na ye. Mais yo kanga ndeko na ngai. Yo za scandaliser pour pasteur abimina mwasi ya moto. Pour pasteur aibi, soi-disant pasteur azongisi ya salibo. Orozala épargné te. Salut ezala individuel. To benga matondi mela Yesu et non ba pasteur. C'est vrai muto azo kamba batu pasteur fois zala ndakisa. Mais a muto ana mai na makila ko beta libako kokoya. Et kobo sanate kande na uti koloba na bino. Et belo boko mona balati ba titre ya ki pasteur soki nini ba kombo batikala kozaba sel na nzambe te. Balata kombo wana pona nini? Kapona ko suye ou encore ko fingisa kombo ya Yesu. Ko sala misala ya tata na bango satana parce que soka yeke na serviteur à diable to soka ye na satana bondima ete bokima bolingete bokima. Donc il faut ya na kombo ya naza mwana nzambe. Pour nini po bo accepter. Mais na kati aza mwana nzambe te. Etant misala ne bana ko salema. Ah, mwana nzambe ngo boye vraiment. Bino bokombetsa mabaku. Nde mission satana za nango bokomi ko lemba. Na oloba na yo ndeko. Yo tika ko sambela parce que pasteur azongisa kibo sala kibo. Zongela na nzambe. Po to benga mto za ba disciple Yesu eno ya bato. So Yesu sali sumu. So Yesu abimana mwasi ya mutu. So Yesu ayiba to asala mankiona. Problème était yo pe kende sala parce que benga mo sala di ozala disciple na ye. Mais soka sala ngote, tu as tout intérêt ya obanga nzambe. Tu as tout intérêt ya okangama nzambe. Tu as tout intérêt ya olinga nzambe. Salut individuel. Mukelo otelema na esambi selo nkolo okosamba te pona baraka, okosamba te pona voici l'homme, okosamba te pona mukuna, okosamba pona yo. Misala oyo sala na sena moyo. Nde kosambisa yo. Donc yango na oloba na yo ndeko na ngai yo o bebisaki na nzambe to bimaki otengamaki otikaki parce que ere yango bongisa. Ere yango zongela nzambe na yo. Ere yango en tout cas bongola motema yo pe nano bongoli motema te parce que l'eau les a réels li fait le pesa réel. Tant les a sauté. Bible zolo ba racheter les temps car les jours sont mauvais. Les amis, la fin de toute chose est proche. Ndenge karama komi zoloba. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Lelo za envie. Oyebi lobite. Ataso yeso azongi lelo te. Yeba ke okufa. Et tant yo okufa okende wapi. Yo moko batu bazolo bakini. Voici l'homme. Oba poisonné qui est. Baneza poisonné. Voici l'homme. Loba vérité. Les attentions. Voici l'homme. Obanana aseka. Sur plateforme yo poza ki makasi mayele o travailler vraiment za mwana mbalo yebi ko luka pembongo za mutu moko yebi ko luba mbongo matokiti o sali mwa biloko na yebele mais conseil na zo peso voici l'homme biloko na nyo soza nango nyo se kotikala na mokili otikala na mokili eloko eza moko ngana ko senga yo voici l'homme soki vraiment ozongi na chambre na yo mama azate mutu nyonso azate ofukami place wana ofukami eske oza sirke na kati ya motema na yo tika bapolitike oyo biso tolobaka liboso ya bato liboso ya bandimi tosalaka po ete bandimi baaccepte biso otia yango apart eske bapesi yo poison te voici l'homme yo moko yebi ki obadaki ko travailler mingi ozopema te soki muto ozopema te nzoto eza nzoto tension ekobanda komata pressure ekomata na tension pressure ekomata diabete pe ekoluke kota na kati ndo monaki bapesaki yo repos médical nga baraka mugisha nazoloba voici l'homme oliaki poison te omoni États-Unis place okendaka mikanda ya hôpital bakosaka te soko liaki poison lakisa biso mikanda ndenge soki ezalaki poison siko awa olingi obima na kati ya communauté olingi ozwa réseau ke bampoisonaki yo
millions ndelo komi kuna po basili nyonso ozopesa nga mpe naza pasteur totelema mpe mingi tutravaka mingi basili wana nyonso bana kopesa na nzoto na ere moko nga na bana otravaille mingi na bana kosentir bongo ti dokter aye koyebisa nga pema nasali 2 semaines na kati ya mbeto na osambia na opema ale eloko wana eye kokita balobi na bana otravaille mingi nazosambela mingi naza na te ya kopema te naza meme na mwana na nga Dr Brian ye pa aza kasi bakasi ayebi koluka mbonga alalaka moke elika pete eloko wana panda ina nazolala moke azolala moke malade ezwi ye alinga beta crise akweya basimbi ye okoma na hôpital Dr Brian ozotravaille mingi okoya kokweya pema azwi village ya quelque part apemi pendant 1 mois ale santé na ye yo kozonga papa toza batu banzoto oyo même mutuka basalaka wa entretien na mutuka basalaka wa entretien omoni soki biso tobimi koloba awa oyo batingi bapesi yo mbongo nga baraka opesanga mbongo nini opesanga mbongo nini mpona ya koloba nga nalobaka verité nalobaka verité facile homme oui obimi na kati ya komino babimisi yo ko bamoni peut-être ozotosa makambo ya communauté te babimisi yo kendo osala makambo na yo na Abraham ele akomaki na kati ya Egypte bamoni ke akomi munene moye bagere eza te baye koloba na yo so biloko na yo kende mpona niveau facile homme akomaki yo kanisi ke muku na kopesa ordre mwana ndenge wana akomi na mbonga ndenge wana ye facile homme akotosa église nyonso bazolanda statut bazolanda makambo oyo ezouta na direction à part oyo ya kalembelembe yango nde ezotosa makambo ya direction te siko oyo bamosusu batikalaki bakomi koloba me biso nyonso totosa makambo bishop azoloba me oyo mosusu mpo akomi na mbongo ye mpona nini azotosa te siko ekomaki exemple ya mabe mpona baninga ndo bonaki balobi tokozwa biloko na yo te mpona kimia nzambe kende me bato bazokosa makambo ya paizo botika eza paizo te ezalaki repos médical ya tension nga moko naza eveki biloko wana ekomela nga nazwi repos nakei kosala mpe sport naza pene mwana nga Dr Brian awa napesi exemple ya bato bino moko boyebi ekomela naza na bapasta mosu mpe nayebi oyo batravaka mingi eloko wana ekomelaka bango mais soki ekomi kaka na Congo ekomi batianga poison pasteur soko oza na bakopo osalaka oteyaka mpe mingi zwata ya repo oza mashini te oza nzete te zwata ya repo lobi okokweya otikala okobana kokosela baninga na yoke batiaki poison yo kanisi basilo maza yuma akenda kosala babusiness na ye nyonso ati yango na mikanda ya aseka mikanda deja nyonso ezalaka na bakombo na ye meme ata lelo ye vasilo makufaka aseka bakoya kozwa eloko te lobaki ya par église mais basociété nde baentreprise wana nyonso asali eza ya ye nga na lidis motu nyonso alobaki vasilo matiaki poison alakisa mikanda médicale ya hôpital soit tokenda devoir bajuge tolakisa mikanda wana nde nakondimaka yo batiaki poison eza poison te eza repos médical tika kokosa bato okenda kolatisa matoi ya ntaba epa ya papa na yo ya molimo aza papa na yo nga aza papa na nga te aza papa na yo nga mpe naza papa na boti bana basala nga biloko wana oyo nalingi naboma bango balingi batianga poison omoni ndenge oyo osali ozosala epa ya tata na molimo kobosana te ke yo poza na bana même chose bakosala yo bible ezoloba eloko nyonso moto alonaka akobuka yango bakomemona justice ya mokili te mais oyeba eloko moko yo mpo oboti bana oza na baeglise omoni ndenge osali tata na molimo yo mpo kobota mwana akokoma na mbongo ebele ere azokenda kokima yo azoloba yo mpe olinga kotia poison wana ezali leso opesi bana no ya molimo nazo conseil boy mbuku na yokanga bien nazo conseil soit facile homme na ndinga bonzambi pour réconcilier songa kalembelembe ndenge Abraham asalaki luti conflit de Jésus soit nani facile homme botia na se nyonso bandako wanini eza biloko ya mokili yo
déjà Vasilo mozana biloko na yo yepe nani mukuna azape na biloko benga mwana bo bengi sabisha ba pasteur toya na stade bo sala cérémonie swa mulangi ya mafuta sopela mwana na yo libere ye officiellement pambola ye tika kenda atika na kaka soki ye moka lingi ayela ga yo tim botika koswana nde kosenga na pesi me makambo apa batie poizo ba poizo omoni bato nyuso wazo sala makambo na internet bazoluka makambo kwaka ya koloba pwete ba YouTube na ba Facebook na bango futa bango bango waliaka na ba conflit ya bato soka bazuli kambo ba amplifier yango ngana pesi conseil lokola évêque muko na soko koyoka video boy bandanga bozwa mbongo na ngana benga ga bino na ba bokangela na ba telefone bolinga même koyamba ngate na yebi ko komona video omukuna landa conseil nga ona opesa yo benga Vasilo na bolingo nzambe sala cérémonie ya munene libéré officiellement mwana koli alinga bala na niveau ya komi yo kuki ko gérer te libéré même na l'église to mona ga lokola ba oedepo chaque 5 ans a libérer bana mais babe ya RDC bana bazokola bolingi ko libérer bango te conséquence ko bima o ngana bimi communauté neza bandoki o ngana bimi communauté balingi ba empoisonner nga osomona wana ezali ki repos médical ya tension mais na minute azokenda azopakola yo kombo ke yo za mubomi eloko wana ekotikala ti yesu akoya communauté aseka na minute azopakola yo salite mukuna eloko tikala bakomona yo mubomi benga mwana bovanda boza bana boza pikute kolo moko bombeta kiluba botia na se libéré Vasilo officiellement tika ya kende lobe akosonga akosombela mai akotine lobe tim botika koswana yasuka Vasilo mnengo zokende tika mbonga batu banyonga batu nyonso za nango Vasilo futa yango femi nanga kala te nazozwa toke na match ti l'église na yo nazwa kozwa femi nanga ndengo kei futa mbongo nanga pe omona obanga mamona sika futa mbongo nanga ponga na ngati na ya kozwa bongo tele nyonso muku nazo bisanga yo tika azo intimider nga siko ndengo okende futa mbongo pe yanga kakenza ata yo linganga peut-être te oza témoin okoki oyeba ke na yela ka dossier oyo na nini na mema dossier on église de levé mais bopesa nga solution te bopesa solution te sérieux ozalaka président na memela dossier oyo olekileki kaka likolo otiki nga na lala nakomi problème nene na bato bapesa nga mbongo ye Vasilo makotelema na mona ozote ya sanctification na vandi na lobby bato ebele bakomi côté ya sanctification vraiment azombo ngona nga meri est-ce que nga na koyoka sanctification na zote tiko abana na bazo finga nga o finga nga na ebi yo finga nga na ebi Vasilo mbino na ebi bino ta eloko nga na sengi mbongo na nga nengo ozokenda ezonga c'est fini soki naza na mutu atindi ngai na akokosela makambo nzamba bomanga Vasilo mesiko za sokoza na kati ya chambre oyoki mongongo nanga oyebi eloko nazolobeza solo nga baraka muku akosoma nga na nini naza président ya communauté pe ateza munene lokola bino te mais bakokosomba nga te mpe likambo nazolobeza ya lelo te nalande likambo te tokenda 4 tokenda 3 ans tokenda kota 3 ans pandozwa mbongo nanga botika kosangisa makambo oyo nakobima Vasilo na aseka no nalandelaka me mutu abana koempeshe ngai eza évêque mokuna komo bimi nga mpe na profite lobi mwana azokende nga pafuta mbongo na nga mokuna eske nga na ya ntina ndako no na bandali te tovandi na kati ya salo elo ozobongisa ndako na yo mokuna oloba na nga nini te tozalaki bana tobandaki kosala makambo ya bana tokoli tokoma kosala makambo ya bato bakole omoni likambo oyo bokenda koloba ngo na
place oza est-ce que likambo nazoloba nazokosela Vasilo bokangela nga batelefone pendant 3 ans ata na bengi ata natindi bato batindikaka bango atanga moko na kei bakofandisanga ti Yesu akozonga bakoyambanga ti soki wana eza boli 20 000 Vasilo soki bango aseka batiki ozwa biloko nayebi te biloko nini bosalaka na statut na bino oyo eza mbongo ya note parlement céleste bapesi yo mosusu mbongo mpe tolobana en plein culte tosangisa mbongo wana parceke eza eloko ya kobatama na bavideo eza na bato bapesa mbongo wana baza na église na baoyo basilika babima na église oyebi badrese baza tokokozwa bango toluki bango na baoyo na banda koya kotika mbongo na kalembelembe baza batemwe baza likanda badechange eza oyoka motu oyo balaka batindi batindanga nga na bakategorie wana kotinda mpona asali réputation ya motu batindi aza motu atindaka bana asali video kende ofingela biso motu eteli ngai oyo azaonga moko nazolo esanga mbongo nakosimba yango boye nga na bangangela oti nakosimba yango boye nalobi mokili boyoka Vasilo maza mosali ya nzamba pati ya lelo mutu nyonso asalaka azwaka mpe nyongo eumeli mpe kofuta nga mpe naza banyonga bato na lifo na fota yozo bloke mbongo totalaki mutu azwi toloba yo ebi 20 000 eza 4 conteneur na Dubai na Chine awa mutu akei 4 conteneur atondisi biloko tie ekomi na Kongo awa ena 3 za mutu deja azotonga baimeble na mbongo wana kaka mutu azwi yango transport dans zela ekotisaka chaque jour ezokotisa 1 million de transport me moto azwi mbongo wana abloke yango amati na chef abandi kote ya sanctification pesa mbongo te nga naza mosali ya nzambe ate obibi koloba bakondima yo te mata kuna boloba voici l'homme zonta mbongo na biso voici l'homme zonta mbongo na biso nalingi toloba na ye na kiluba peut-être nayokaka kiluba te tokoloba na swahili na kikongo nalingi tobanda na muluba zwa micro. Voici le mutombo udimwe kali pasteur vinga jama kutetu mulutulu udimu muntu andambi udiwandala andambi mudimu vinga jama kutetu mulutulu muluba wapi aza prefu neja na kandate muluba za wapi muluba nazwa papa muluba oyebi koloba muluba na disciple moka yebi koloba Voici l'homme pinga jimakute tukudite chikuli makuta to sinonyo peta AVC. Bosala boy loba vasi biso nde topesa mbongo wana nani mususu ok voici l'homme futulo mbongo na beto oke angeve futulo amen oyo aza na bonzambe ayebi koloba bie nde nalingi mpo nalingi voici l'homme ayeba ke tozosala bamaseke awa te. Voici l'homme, vous tout l'ambon on a betu, ngeke pasteur, vous tout l'ambon on a betu, kanave, AVC ina yuka futuri lange, usala bavantir ve, vous tout l'ambon ina yo yange ve, sa ila kibonzami nange. Muswahili asa wapi? Na tunasema na papa Tilombo Mutombo, pardon baba, buko tumishi ya Mungu, busikuwe na meno ya kusamba samba. Umurudishie Pasteur Mugisha franga yetu ya radio. Pardon tunakwambia vile tu. Juu utamfezelesa sana kubatu bengine. Mesie banye tukaomba kwake, tunayua nini
munene yake. Amen. Bosilisi. Boyebisa ye zamba pambola yo sokotosi mugongo ya batu. Que Dieu bénisse.